Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur K-Express TV. Merci ndenge bozolanda biso na mokola lelo. Lelo toyeli bino susu basangwa bien, oyo eza radio na bino ya sika. Ezomema bino basangwa kitoko, ezomema bino baastuce ya malamu oyo koyede bino na bafamille na bino bofonctionner malamu, boréussir na nyonso bokoentreprendre. Lelo nakolobela bafruit, nakolobela balégume. Eza très important tokotisa bafruit na balégume na plan na biso ya kolia ya mikolo nyonso soki tozala kokipa yango te antuka toza oblige tokipa yango bandeko avec baexpression nayeli bino na mokolo lelo nayebi ke bokoma vraiment oblige ya kosokipe na fruit na légume eza très indispensable mpona basanté ezala malamu mpo ezocontenir bavitamine ebele oyo tozala yango besoin oyo nzoto na biso ezala yango besoin oyo tokozwa nil par ailleurs kaka na fruit na légume vraiment bandeko na nga nasepeli susu koya la fois passé tolobelaki la thérapie de l'eau nasi bosi bocomprendre ndeni ya komela mai sikoyo toyo kobakisa eloko ya kitoko su ya motuya oyo ezali fruit na légume ezalaka souvent baaliment eza vraiment très naturel banda mokili ebanda bafruit ezalaka koexiste banda mokili ebanda légume ezali koexiste ezali mpe ezali kokola d'une manière naturelle malheureusement la 21e siècle oyo tellement technologie avancé makasi vie esaméliorer tellement makasi bato bakomi mpe beye na mokili bato oyo bazodirige mokili bamonaki ete esengelaki koluka solution mpona konourrir population ekomi monene ndeni tokolesa bango nyonso en masse naturellement ekozala mpenza pasi mingi yango moni bakreaki baproduit chimique bakomi kokolisa baplante na baproduit chimique mpo ekola mbangu banyama bavimba mbangu bazala a mesure ya koservir ya kosatisfaire bato nyonso na bacoin oyo bazali mais normalement nzambe na plan na ye ndenge akelaki biso meme bible ezoloba akelaki biso na plan ya bonheur atant ke nzambe alingaki tose multiplier tosala ebele ata soki tokontaki na ye totuna ye eloni tosengeli kosala nde tozala biloko ase te ndenge que naturellement tokoka konourrir toute la population du monde entier te nzambe aza nzambe ye nde mokolo mokili oyo alingi akozala en mesure ya kopesa biso solution mais malheureusement tokenda yango na ndenge ke chimie na chimie lelo so tokei na bamagasin na bastore na biso tokomona babiloko mingi ekoma kaka na baboîte de conserve babiloko ekoma kaka soki sucre ebele soki mungwa ebele et pourtant babiloko wana nyonso eza koaffecte basanté na biso so mpenza kaka business mpo balingi biso tobela e tozoyi comprendre su te mokili ezoketema mabe ndeko surtout biso bamama toveye na biloko ya kopesa bana toveye na biloko ezokotana mabumu na biso ezokotana bafamille na biso na bandako na biso mpo bana na biso bazala toujours en bonne santé nayebi ke souvent totravaillaka mingi bahoraire na biso ezalaka vraiment très difficile ozwa en mesure ya kolamba mais organise toi tozala ba 24 heures par jour bariche bazovivre na 24 heures bazo s'enrichir bao baza mpe na bakoki ya moke na 24 heures bazosala mpe bamakambo na bango babiso mpe baoyo atanke humain toyo bakogere 24 heures na biso misala ezali me tozwa mpe te ya kolambela mabota na biso babiloko ezali naturel oyo ekoki kosunga bango mpo bagarde bonne santé mikolo nyonso vraiment fruit légume eza très important nazo comprendre nanga de temps en temps mosu oza fatigué vite fait okoki kosala yango toyebi bon nazolekala McDonald's na bana bafrite na bahamburger ça arrive à tout le monde mais ekoma habitude te tous les jours hamburger frite eza na bagras ebele eza na babienfait moko ata moke te parce que chimie na chimie on a besoin de chimie, la chimie, moi, moko na comprendre pour c'est normal, on est trop busy. Mais en tout cas, comme habitude, tout ça là effort, maman langa Congo, maman langa africaine bozarapi. Tout ça là effort, ya kolambela rabana biso. Ceux qui tokoki kolamba te toza fatigué ou bien to komi na retard. Bon, mais ça arrive, mais du moins, to ye kolata bastis ya miki okola ba salade ya légumes. Na opesa bino exemple astuce moko ko aider biso mingi pe ko permettre nga partir exemple oyo na expliquer pe ba importance ya biloko ekota na astuce na ngai ya légume ya lelo na ina pesa bino astuce ya légume ya épinard ezali légume moko ezali très riche épinard ezana na low calorie ezana calorie mokie pe ezali riche en potassium ezali bénéfique na pona yo pona suki na yo pona motema na yo même na mikuwa ya nzoto na yo épinard ezopesa mikuwa na nzoto makasi système immunitaire na yo eza protégé soko oliaka épinard mingi eza bien épinard eza mpe na vitamine C eza na vitamine
K, eza na fer, eza na calcium. Sala vraiment salade na yo ya épinard soko oza na temps kolamba te opesa bana na papa ekoyede bango makasi. Ba vitamine eza na épinard soko osangisi na salade na yo otie ba fruit lokola carotte. Carotte ezalaka bien mpona misu toyebi. Otie ba fruit lokola raisin. Raisin ezali bien favorisaka même sommeil ya kitoko. Ezali malamu koliaka raisin esungaka même mitema eprotegeaka misu na biso epermetaka mpe hydratation. Otie raisin nango na salade wana otie su ba fraise biso obenga yango strawberry. Otie ba fraise nango na kati ya salade wana. Fraise eza malamu mingi ezali riche en vitamine C esupportaka mpe système immunitaire na biso ezo réduire ba chance otombe malade so okutana ba microbe à partir ya ba raisin ba fraise na yo wana kaka strawberry ekombataka même ba microbe so okutana bisika mo microbe ezebe so koliaka ba strawberry na yo mingi ba fraise na yo mingi omonake okondokoya ba maladi pamba te. Ezo gérer pe glycémie na yo, eza ko éviter cholestérol, eza ko éviter ba cancer, ba maladie ya mitema pe diabète, eza ko éviter pe AVC, accident vasculaire cérébral. Vraiment ko bosalaka fraise na alimentation na yo te tango sa salade otie fraise, okanisi kotia ba fruit lokola noix de cajou okopoe comme ça sous salade bien otie noix de cajou na yo pe otie ba tomate na yo tomate pe ezali bien eza na ba potassium na kati ezo réduire risque ya maladie ya cœur ezo ko éviter pe ba cancer monsieur ko koya tomate wana ka ko éviter pe obésité eza pe na cholestérol te ko zo ko aider pour ko réduire ba cholestérol na nzoto eza pe ko éviter cancer souvent tomate ezalaka mpe bien so ozosala yango olongoli na yo baposo mpo mosu bazala mpoma bamakolo soki azolia tomate na baposo ebakisaka su mpoma bamakolo makasi bato bazala barhumatisme banini so olingaka tomate eza bien mais c'est mieux olongolaka baposo soki omoni kozala na basituation mosu lokola bamakolo esalako bapasi poso wana ederangeaka situation mpe ya makolo tokuta na bakana mingi na ye atanke naza na expérience nayebi yango na souligne na likambo ya tomate vraiment so osali salade na yo ya épinard nde kaka nalobi otie épinard otie carotte otie raisin otie fraise otie noix de cajou otie tomate ekozala mpe malama mpo bakisi mwa dressing na yo osali mwa sandwich na yo otie mwa bere moke opesi bana na yo vi kaka temps na yo occupation na temps oyo ozwi ya mwa moke wana salade ekozala otan mingi te mpona kosala osali yango opesi bana na yo ekozala malamu na place tosomba hamburger na frite eza na mafuta ebele eza mpe malamu mingi te mpona sante ya bana vraiment toliaka bafruit toliaka balégume toyebi bamama biso ntango bazali kokolisa biso bayela biso baculture na biso ya kitoko ya kolia naturel ya kozala simple na aliment na biso tozali kocomplike te epuis à l'époque tomonaki bachimie ezalaki mingi te so biso na fruit tozakolia mpena très naturel biso toza batali naturel makasi tomemango ntina bana mpo to ekosa biso te tomemango na bana tolesaka bango bapondu na biso bamatembe na biso biloko mpe tokoka kosomba bango na bamagasin baafricain ezali tolesa bana naturel mpo bana bazala na bonne santé likolo nango bakisa bafruit mosusu oyo toyebi ya mikolo nyonso lokola baorange fruit d'orange eza bien ekoréduire cholestérol ezali riche na fibre ekoevite bamaladi cardiaque ekotia mikuwa na yo makasi mpe ekosala digestion na yo ezala malamu vraiment orange ezangaka te na bandako na biso eza nango mpe cher mingi te kaka orange wana ekoempêche perte ya suki na yo eza mpe koaméliorer poso na yo eza mpe komaintenir vision na yo misu no emonaka malamu eza mpe koevite baproblème ya motema tobosana mpe te tobakisa susu pomme vert ou pomme rouge, ça dépend, ils ont toujours bien pour la santé, pour les aller riches en fibres, et pour éviter les maladies chroniques, le diabète, le cœur, le cancer. Donc, pomme pénée, ça peut être très important dans la cuisine, surtout ça pour la banane, pour la bisomoko, et ça permettre de perdre de poids. Si vous avez besoin de perdre mon poids, pour gagner moins mine na kolialia, pour bosser santé. Chaka pomme de temps en temps à côté na yo na cuisine na yo oliaka mo moke ata 2 fois par jour eza pe mabete ekosunga yo toujours ba fruit pe lokola ba ananas eza vraiment très kitoko bomonaka ndenge ananas ezaka na jus ebele na kati eza pena na vitamine ebele ekopermettre digestion malamu ekopermettre opo perdre ba poids na yo ekorenforcer pe mikuwa na yo ya nzoto ezala makasi ekopermettre opo éviter cancer pe à partir kaka ya ananas wana ekorenforcer même
qualité ya sperme ya papa. Donc ananas vraiment maman ezanga te na cuisine. Ba légumes lokola ba haricots, ba petits pois, ba lentilles eza pe bien ezanga te na ndako po ezali faible en gras et ko permettre yo penda o lesa libota no malamu pour lokola pe ezali riche en fibres, en potassium, en fer na magnésium. Ntango otia yango na alimentation ya bana na yo ya famille na yo omona ke famille kozala toujours malamu. Vraiment nazo mettre accent na plante lokola betterave na bomona pe photo nango na video. Betterave ezali légume oyo ekosunga mutu so aza anémique. Ndenge na situation anémique ono mwa makile komaka mwa faible, makile eza lokola mwa réduit na nzoto ya moto. Soki oza mutu oza anémique ou bien omelaka bamai mingi oremarke ke okoma omona mwa ba faiblesse. En tout cas soki okotisi betterave na alimentation na yo ozosala ngo lokola mwa jus omeli yango au moins demi tasse na jour kolekisa pe te po eza quand même ezalaka na baeffet makasi ntango ozomela yango atanke anémique okomela yango ekosunga yo. Vraiment ezanga pe te na cuisine na bino ba gingembre pe ezanga te bapapa boyebi gingembre esungaka na mokongo epesaka makasi soki omelaka gingembre omona ke jour boza pe en bonne santé ekoevite ba grippe bamaladi ya pambapamba oyelaka biso tous les jours. Vraiment tobosana te bapondu na biso mikolo koya na koyela bino recette kitoko ndenge nini tokolamba bapondu kitoko esunga biso toujours atanke bamama tolambelaka bana na biso malamu balia malamu bamesana ba végétal na ba légumes bamesana ba fruits à partir ya soki tozoprésente ngo malamu tozolamba ngo kitoko ekosunga bango mpe bazala na appétit wana ya kolia malamu. Tolia ba fruits ba mama tolia ba fruits ba papa tolia ba fruits tolakisa bana mpe kolia ba fruits mikolo nyonso nayebi ke bana de temps en temps mosusu baevitaka ba fruits balingi kaka ba bonbon ba biscuit mais biso bamama topesaka bango ntango toservi otie mpe fruits na table wana ntango omona so katikati yango osali mwa salade ya fruits akomanke te akohésite te nde bacouleur nango ezalaka kitoko wana ekoatire misu na ye omona mwana malema babanda komesana na ba fruits ekoma partie ya vie na ye. Lolenge kaka nalobeli na bino la thérapie pe ya mai ntango mwana alie ntango yo mpe parent bino nyonso bolie bosisi kolia ndenge nalakisa bino nalobelaki na ntina komela mai eza très important na vie na biso mais ntango olie bamelaka mai directement te ntango osisi kolia ou bien ntango ozolia ozomela mai olie ozomela mai ozolia ezalaka malamu mingi te mpo ekopermettre yo olia comme il faut te quantité ya biloko efali olia mai mpe komi kookipe mwa place okotonda noki okolia bien te yango wana mai normalement ndenge baminganga baloba okomela mai soki osisi kolia opemi mwa moke ata après 45 minutes nde okoomela mai mpo na digestion na yo ezala malamu. Soki omoni 45 eza ebele tia au moins 30 minutes omeli mai na yo soki osisi kolia nde ekosunga yo biloko ese digere malamu kati na yo. Vraiment nasepeli lisusu lelo ya kopartage na bino émission oyo kolobela na oyo etali bafruits na balégume na biso. Prochainement nakoya susu na masolo ya kitoko oyo kotalisa biso lolenge nini tokoki kokonsome baplante mosusu oyo ezali médicinal oyo ekoede biso mpona kobikisa bamaladi ya ndenge na ndenge oyo ezoderange biso baplante naturelle. Solution ezalaka nango me eza kaka kozanga koyeba me na barecherche nasali prochainement nakoya na bainformation ya kitoko oyo ekoede biso ekosunga bamaladi ya ndenge na ndenge ya partir ya baplante tokoyeba kozwa guérison ya makasi mpe tokamwa eza miracle nzambe abikisaka na ye na baplante mondele ayeli biso bachimie ebele tala ndenge ozomema bacancer yango ifo tokombata bamaladi lokola bacancer wana apartir ya barégime na biso lolenge nini tozolia mikolo nyonso ekopermettre te bamaladi lokola bacancer ezala mosika na biso ndenge tokotia ordre na baalimentation na biso ya tous les jours. Vraiment mpona lelo nasuki awa. Prochainement, donc manquez quoi la information kitoko. Suivez-moi et restez branchés na chaîne Nabino Asika K-Express TV. Yaba masolo kitoko boko sepela toujours. On se revoit prochainement na numéro Asika. On se dit au revoir, à bientôt. Bye.